bakozwa solution na bango kasi nisiko ya ba problème na bango. Ah, vraiment to sepeli mingi bakozwa solution na bango kati na esika par rapport à mabondeli tozo poussana tango nyonso. Tozo poussana kozwa mama Shalom mama to kucho na kata mabondeli ba mama tolo na se. Zono ba mama nyonso to ba vandia. Po ba misusu na tongo ba ke misala po ba zonga na pokwa. Azo ya alobi mbule betaki papa. Mbule betaki ba transport ezaki pasi. Biso na nzela na lina ponto ya Pontoise train sila ki na 21h48. Eza na bande comme so ba bengi na téléphone ba suki na sela za ba koki oyate. Mais ba maman nyonso to ba sali makasi ba koma katni sika. Bientôt to so kota hiver. Okomona ke ba osala pe sou makasi. Et même neige zo kwea. Po ba koma katni siko yebisanga pena mukolo ango ya suka. Yesu masialo ba yebi yote. Est-ce que mafuta ngo yo zanango nzamba poni yo apakoli yo mafuta. Bonjour les amis du Royaume Céleste, ici votre humble serviteur Jules Sumbula pour vous présenter l'émission La Lumière de la Parole sur www.kleboa.com. Toi serviteur ou servante de Dieu, nous avons besoin de vous pour exprimer et éclaircir les enfants de Dieu la parole vivante sur www.kleboa.com. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours votre humble serviteur Jules Sumbula dans votre émission La Lumière de la Parole. Lelo toye vraiment kokuta na lisusu na mama Jeanne Massamba ex danseuse ya Weranson. Lelo toye kota la convention monene obazobenga opération tolo na se vraiment biso nyonso tozokota na kati na suka tokozanga te koyebisa bino nyonso oyo eleki. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom frère, mais toye to monio na kati ya mabondeli na ebité kombono nani uti wapi ovandi wapi et comment ça se passe? D'accord. Merci, je m'appelle déjà frère Hugo. Donc na uti Lille na yé ko sambe na ko lokalo nzambe. Voilà. Donc retraite sur les bien. To banaki na butu donc tout le monde a vraiment le boka nzambe, nzamba zo visiter donc tout le monde tout ça vraiment réellement libre quoi. Donc c'est juste ça. Bon yo web c'est ce qu'on a bande comme ce on a Paris web ça bango ni précisément en France na baza misika. Bon bandeko bo pusana boya ko lokelo na nzambe. Bien aimé to comme na tango suka parce que tango Jean-Baptiste Azoloba qui repentez-vous car le royaume est proche. Le royaume est na biso déjà. Mokile zo kende okufa. Boya to sambe to sangana to lokelo na nzambe parce que feti makamunyoso ezango na sansté ezantinate boya to lokelo na nzambe elongo. Shalom peuple de Dieu, nous sommes toujours sur kleboa.com, votre émission La Lumière de la Parole qui est présentée par votre humble serviteur Jules Sumbula. Le lot tous vraiment na plaisir, tous les sengoli susu, na ngolo nzamba salibiso, to kokuta lisusu na mama Kalambai, o to bengi Anna Kalambai ex. Donc tant toujours préciser bien ex bête sauvage. Donc les lois sous nzamba sali biso grâce tokutana na mombo na ye ezali sengo pona biso vraiment mama presque se présenter encore parce que présentation na yo tant on se présenter ezana ba oyo peut-être besoin grâce opportunité à Rolanda yote on se présenter encore. Oui, nga komona nga mama Anne Kalambai Jeanne Massamba Bête sauvage Kandolo bien. Et c'est un est-ce que ça va? Oui, par la grâce de Dieu qu'on songa.
makambo nyonso ekende bien. Ye mon papa a déjà présent. Non, non, Vraiment, ye moko papa sa présent na okangango. Vraiment toi de sengo makasi ya. En tout cas, oui, sans plus tarder, tous côté directement na vif. Il y a les kambo na biso. Il y a kafu zo ningisa mokili mobimba. Tukuti bino na kati ya mabondeli. Eza nini? Eza ka tolo na se. Oh, tolo na se kufate. Tolo na se mwasi esengelo cha. Tolo na se. So natali bien, so tozongi na histoire d'Adam et Ève. Nzamba pesa ki mwasi etumbu. Alobaki ke yo okobando sa nini? Okobando bota kaka na douleur. Donc tolo bilibumwana o nzamba lakela imabe. Tango nyoso sengeli ezala kaka. Na sepo mawa nzambe tango nyoso tu ekoya kaliko na biso tozo obligé papa. Est-ce que au sein de théologie Papa, ndo moninga kore. Mama na biso abota biso seti. Bande onanga nyoso tu. Banda na wa liboso tina 5e sotenga kaka. Zwana wasuka Aurélie na profiter na pese mbota za na frère d'ici Aurélie Longo. Bango nyoso bakenda classe bango nyoso batanga ba mayele. Donc mutu a négligé classe kangai. mais parce que makambo yozo bimiso yo eza makambo bazwa on la classe était pour na moni lole moni bongwani. Papa zangolo nzambe. Bibelo binzambe so aponi mutu otala ba classe na ote. Akotanga ba diplôme na yote otologie. Oui, eza bien, il faut ça la faut tanga ngo nzamba sali ngolu. Otanga ngo nzambe pasali bato musungolu basa pe mayele. Au memo pe na dimension oyo zanango. Biso pe bazoba nzamba memi biso pe kana dimension oyo to zanango. Vraiment to Popini lobi bazoba balobake ba mayele. Ba faible balobake kosina yoda. en tout cas vraiment ba bazona na biso na ndako vraiment ba ne se ngana lingaka liso oh vraiment toujours solo la kitoko vraiment. Mais maman tulingi to yeba o ezali 40e opération tolo na se. Oui, c'est 4e réunion. 4e réunion, si je ne me trompe pas, Tobandaki première réunion à Tolonase, Tobandaki ango le 24 mai 2015. Deuxième Tolonase, Tosalaki ango le 24 avril 2015. Deuxième Tolokosala le 24 mai. Non, Tosalaki le 24 avril, le 24 mai, le 24 juillet. Ouais, juillet. Et non, le 18. Mais je connais bien. Yé moko azali papa mou. Yé moko azali mokonza bakonzi. Les camions sont volontaires nzambe za na kati. Oza kutu mutu mo forcer te. Yo zala kana na akuto kana droit chemin. So era kutaka ofukami. Era okuto pe tolo na se. Ozaka tolo na se. Donc nyoso izoleka bien. Depuis to bandaki première réunion, ba makamo izosala mabatu bazoya. Tulingi to yeba kombono nani ovandi wapi comment ça se passe mabondeli. Kombo nanga la sœur Esther na vandi na Irani. Mabondeli ça se passe bien, tout sentir elongi na nzambe présence nzambe zakati nesika oyo. Oui, présence nzambe zakati nesika oyo. Bongo vraiment aujourd'hui bisana ba maman misusu ba maman nyonso on a Paris na Belgique na Hollande partout ba maman nyonso bisi bango nini. Nebisi na ba mama baya ibele baya kolukelongi na nzambe ekozala esengo mingi soki baye kolanda biso kati na esika po tosangana biso to ensemble kati na esika po nzambe azosala vraiment puissamment kati na esika oyo. Besoin na bango bo baza na bandako bo baza na ba problème baya bakozwa solution na bango kati na esika ya ba problème na bango. Vraiment to sepeli mingi bakozwa solution na bango kati na esika. Par rapport à mabondeli tozo pusana tango nyonso tozo pusana kozwa mama shalom mama tokuti na kata mabondeli ba mama tolo na se mama kombono nani pe wuti wapi kombono ngai sœur Glody nauti Cormeillan Parisis. mais oyeli ndenge nini kaka boye o apparaître ndenge nini poussé yo o se retrouver katina mabondeli lelo. Namonaki yango na internet alors
namona ike ifale nazala na koluka elongi na nzambe ya pas mieux que kozala liboso na nzambe. Voilà. Bon ozuyebisa ba mama nyonso ba ozuyebisa bango nini message nini ozopesa na ba mama ya mokili mobimba précisément awa na kati ya France na Paris. Na koyebisa bango ke sika bato basangani mpona koluka elongi na nzambe et que présence ya nzambe ezali esika ya kozala. Voilà, et bakoki koya ebele tokutana tosangana pro tokende lisusu liboso na nzambe. Voilà. Samba pambola yo de tozopusana kaka pembeni ya bamama toyebi te so tokomata awa. Merci beaucoup mbote mama vraiment tokuti yo na kati ya mabondeli ya retraite ya kafu ezali awa tolingi toyeba kombo ya mama nani auti wapi. Kombo na mama baby auti na Bochon eza ville mo voisine. Mais mabondeli ezoleka ndenge nini? Mabondeli ezoleka na bien. Bon message nini okoyebisa na bamama nyonso oyo bamama ya mokili mobimba précisément awa na France partout esika bazali message na yo? Bon naesaka bamama il faut batelema parce que mwasi moto asimbaka ndako mwasi moto asimbaka bana ala mpona bien-être biso nyonso esengi na mama il faut atelema. Vraiment tosepeli mingi bamama faut batelema toza kocontinue ntango nyonso kopusana kokutana bamama lelo toza liboso ya mama Chantal ye totuna so kombo te mais akolobaka kombo mpona sa vie normale na nzambe c'est l'essentiel. Oh nyonso tozosala oyo ezaka mpona kotondisa royaume ntango na kawa na ya satana azotinda baja na ye mpo bayeba kobimisa bana nzambe na volonté ya nzambe ebongo biso bao nzambe atia part non tofeshi bageno te. mais tomoni tolo na se mama toyebi ke tolo se ezaka ya bamama mais lelo toza surpris tomoni na kati ya tolo na se bapapa epa balobi non biso mpe tolo na se mais ekomi ya bapapa na bamama ou bien ezalaka ya bamama ebango moko? Papa, je le sais que nous avons bien. Tout ce na Matthieu, tout tangi na Matthieu 26, verset 1, ezolobela époux. Ezosola pona 5 sages et 5 folles. Hein, papa nanga. Bible yebisa biso teke na ya solo soki basi wana basala ki basi soto continue na dimension molimo. Bible zo même na dimension que 5 folles, 5 sages, 5 folles eza batu oyo bazoluka na tangu oko bomba mafuta. Bato bazoluka ko bomba mafuta po ete mukolo epu akozala akoya bazala surpris te yebisanga papa zono ba mama nyonso to bavandia po ba misusu na tongo ba ke misala po bazonga na pokwa azoya alobi mbule betaki papa mbule betaki ba transport isa ki pasi biso na nzela na lina ponto ya Pontoise train sila ki na 21h48 eza na bande comme so ba bengi na téléphone ba suki na sela za ba koki oyate mais ba maman nyonso to ba sali makasi ba koma katni sika bientôt to so kota hiver okomona ke ba osala pe su makasi et même neige zo kwea po ba koma katni siko yebisanga pena mukolo ango ya suka Yesu masialo ba yebi yote est-ce que mafuta ngo yo zanango nzamba ponio apakoli yo mafuta abengi yo na mission songolo banda bapesa ko kupu na yo simbi yango kabwe mais non mwinde epela utango mwinde epela mafuta esanini ezo sila tutambola na ba voiture to cause exemple papa soko tche carburant s'il te plaît il y a 20 €. Au tamboli de Paris ti Pontoise au tali mutolongo e Pontoise ozongi Paris est-ce que 20 € ana papa nangai e ko sala kaka ndengo tchakiango mafuta ici là to mafuta ici esenga mama faut tellement ezo senga épouse il faut tellement pour na raconte ya époux soto kiti même na Apocalypse soto kiti même na totangi même na Apocalypse si je me trompe pas Apocalypse 26 hein? Non, Apocalypse 19. Apocalypse 19 à partir à verset 6 et 5. Kita 5 6 9. Ezolo bela kaka makambo pour moi s'il faut assimiler ngela. Moi c'est équipé sexe c'était pas. Maman, Apocalypse bandela version Apocalypse combien pour pas comprendre bien. 9 au bandi na 6 au kititi na C. Tina 9. Ezolo bela
kaka likambo ya mwasi isengeli amilengela mpona raconte ya époux esengeli to ntango nyonso tolona se ntango nyonso ozoluka elonga nzambe meme yo moko na ndako ozoluka elonga nzambe vi na oyo ezala sanctifié okosolola te pardon mpo teme na biso oyo ya tolona se eza la confiance moto akozala na confiance ya nzambe te papa soki akotambola na sainteté te. Merci. Tolingi toyeba oui c'est vrai tolona se 4e opération mais bizali kama mafuta opération tolona se kolela ya ba mama mais tolingi toyeba est-ce que Bible zotalisa biso ete évangile ezali gratuit mais évangélisation ezosenga mbongo. Est-ce que ozana mbongo papa oui nakoloba oui naza na mbongo parce que naza mwana le roi des rois. Oui, c'est vrai. Oza mwana le roi des rois. Voilà benga wa foi ebele. Mais est-ce que nele yebtungi bano question yo? Est-ce que zana bato bandimi ko chami solo na bango na kati na musala oyo balobi bon biso tolingi to soutenir musala oyo bazali? Papa bazali soki na lobi na loba bazate na ozala ingrate. Bible esenga biso photo zala ka reconnaissance na ba même na ba petite chose bazali o ba osunga mosala nzambe tolo na setango nyoso pardon rendez-vous nango ezokoka eza na bandeko bazopesa corps âme esprit na finance na bango pe pour mosala oyo ekende liboso papa. Ah vraiment en tout cas eza esengo makasi. Vraiment tolingi toyeba lobi toye to kuti ozoteya. Aux autres sur la reconnaissance. Est-ce que vous pouvez expliquer biso la reconnaissance sur Matéa wana? Oui, papa Natéa qui sur la reconnaissance par rapport il y a 1 Samuel 20 21 verset 1. Toko tango mamara, toko s'il te plaît. Esunga ngai. Tina 30 mais comme toza ba tozo tambola na simangunga toko luka to kata ebongo to développer mukena. Mama tetangela biso. Zela mama ko tangela biso. Vraiment ils sont makasi. 1 Samuel chapitre 20 à partir du premier verset, je lis la parole du Seigneur. David s'enfuit des nations. Shalom. Kumbulanga maman Chantal Maveka. Donc naza navanda wapi d'abord. Oui, ouais, navanda na Beauchamp. Donc voilà quoi. En tout cas, bon message nini vraiment oyo. Message nini tolingi vraiment toyeba message nini yo pesa na peuple de Dieu mokili mobimba. Juste que totelema. Tant et comme ma bé. Tant pensez ma bé ma casse et Jésus revient bientôt, je dirais même très très bientôt. Donc ba maman totelema bisom to simbara ndaku balobara que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors les mamans levez-vous boya botelema ata boye kaka awate mais botelema vraiment na prière botelema bosimba ndaku na bino bosimba famille na bino mibali na bino ba maman levez-vous bozala kaka ya kolala te vraiment to komi na temps et à la fin. Merci maman. Ba maman balbi botelé matokomi na tango asuka. Shalom ma sœur. Shalom. Tu peux te présenter? Je m'appelle la sœur Ab et on est là dans la retraite de 3 jours. Nous sommes là depuis vendredi et cela se passe très bien. La présence de Dieu elle est là et j'en profite pour édifier une personne. J'en profite pour édifier une sœur en disant femme c'est ton temps. C'est ton temps, pas seulement ton temps, mais c'est ton temps pour briller. Moi, j'étais une fille autrefois que tout le monde connaissait dans le milieu zaïrois. J'ai fait ce que j'avais et il fut un jour, j'ai rencontré l'homme de Galilée. J'ai rencontré Jésus-Christ, l'époux unique. Voilà, ma vie a changé. Dieu a transformé ma vie et je ne peux plus me permettre de retourner en arrière. Voilà pourquoi je bénis le nom de Dieu. J'invite aussi toutes les jeunes filles comme moi en leur disant, ne vous dites pas toujours, Nazana jeune, Nazana moi moukier, la mort peut arriver, même si l'enlèvement ne vient pas aujourd'hui, mais la mort peut frapper à ta porte. Où te trouveras-tu après la mort? Donc, levons-nous vraiment dans la prière, remontons tout entre les mains de Dieu, car sans Dieu, nous ne pouvons rien. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Et maintenant, est-ce que tu peux nous parler sur ce qu'on appelle le tolonacé? C'est quoi tolonacé? Explique-nous un peu. En fait, il faut que les gens comprennent bien. Maman Tolonacé, c'est une musique. Ce n'est pas une association. Il n'y a pas de présidente. C'est une pensée. C'est une pensée que Dieu a soufflée à travers sa servante, Maman Anne Kalambay. Nous nous réunissons ici pour invoquer, pour implorer la faveur et la miséricorde de Dieu. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de présidente, il n'y a pas de leader, ce n'est pas un groupe. Seul Jésus-Christ est Seigneur ici. Dieu a permis que les femmes du monde entier, de toutes parts, de toutes nations, puissent se réunir pour implorer, pour parler, chercher la face de Dieu. Parce que nous avons toujours besoin de Dieu dans nos familles, dans nos projets, dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Dieu doit être à la première position. Donc j'invite vraiment quelqu'un à venir nous rejoindre et nous passons des moments merveilleux dans la présence du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Près de Rama, il alla trouver Jonathan et dit: qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? Jonathan lui répondit: loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il cela? Il n'en est rien. David dit encore en jurant: ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il aura dit que Jonathan ne le sache pas. Cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Jonathan dit à David: je ferai pour toi ce que tu voudras. Et David lui répondit: voici, c'est demain la nouvelle lune. C'est bon. Amen. Il y a 30 au bandana 1 Samuel 20 au bandina verset 1 au kititina 30 et autres c'est reconnaissance par rapport à quoi? Reconnaissance par rapport à David ou à Zaki n'ont pas Jonathan. David a Zaki na reconnaissance makasi et pas Jonathan par rapport à quoi? Par rapport à que tant on surtout papa ya Jonathan Saul abalaye ko sala ba projet pour atia mutu ya David na se David a Zaki tant on so averti et pas ya Jonathan. Si ce que tu as total na deux choses voilà tozo mata. Tu David, Jonathan, Saul na Jonathan. Bazana lien moko boy ezo kanga bango toute la vie. Même Saul a koufi. Donc Jonathan ça na kati ya makila ya Saul. Mais ce que tu total la makila ya David na ya Jonathan eza même pas. Alléluia. Eza même pas na lien. Par rapport à quoi? Par rapport à ma fouta papa. Mafuta o nazo biso soki eza na bomo na yo tu es capable de tout nzamba ko koti so isika o ba komaka danger de mort et si ko ba komi danger de mort ba bike muta ko le kate Dieu capable ya kokotsa yo munoko o eloba ikaka désolé pona mboka o toza ya France ya Europe soki mundele alobi no désolé wane komika ngolo nzambe akolo ba no bon madame on va voir essayer de passer mais je ne suis pas sûr. Là peut-être que kobonga mais ce comme makamba désolé et comme makamba intervention ya nzambe munoko wane bimisa ki désolé yango na peso se zonga ya kolobake oui ça va na lingi boy to zongi na histoire na biso wane zaki ka entre parenthèses na pesi exemple pour te comprendre. David ça ou bible lobi Saoul a sali ça qui même fait prêt à sali piège na ye a bombeli Jonathan pour comprendre que Jonathan aza vraiment na motema oyo ya ko supporter David. Jonathan bible lobi que azaki avertité pour papa bombela ki pardon David akendaki kokutana na Jonathan ebiseli kambu nini na sali papa na yo po aluka tango no sokotia mutu na ngai na se Jonathan ebiseli na ndimite papa langa ko sala likambu moko te sa yebisanga akokisoka sala ki plan po na yo na lingaki na comprendre mais ngala lingaki na na yebiso en bref poto ke ne musika te na ba vie ya lelo tozo monango yango na linga na transmettre quelque chose ndeko ko banga te bible lobi basanga mutu moko kaka Eli prophète Eli asangisa ki 450 ya banzamba bal aisi bango bopona mutoro obino bolingi musuni obino bolingi wana ya mafuta ozala kaso chebo moto pelimba mo betumba mikitoko ngape na kopona yanga totia bakoni totia mutalaka totanda banyama na biso likolo ya mutalaka mais muta simbali metite
condition ezalaki nini moto asimba alimete te entre bino na ngai bino bobelela nzambe na bino ya bale ngai nabelela nzambe na ngai ya kalambai ya Yesu mashina makambo na moni santa azanzambe abi mutu asimba limpapa mutu mukolo wana nasi baboutique balimeti ko bakanisaki ndeti mwa ata briquet mutu akosimba ata briquet te bible lobi papa basangana 450 babondi banda babandaki banda tongo timidi babeleli bali ti Eli aye ko manquer bango même habita muso alali peut-être que no beta tout na franc prix peut-être que neka tsoka tanga longi kolukelo ka na luka na franc prix azuite ta muso aleka Carrefour mais bon meka lisusu ko la muso peut-être a bibe sibiso baye ko libazaki na barque si je parle bien na Jésus-Christ alala ki tempête yaki ya biso Yesu tomba la musaki ya saeni altelemaki mais nzambe abali wana banda bamanda kobelela nzambe na bango. Donc ça veut dire que tout le nase ils ont vraiment ba combat spirituel, ils ont vraiment ba délivrance, ils ont makambo ebele. Mais ngala ko sepela vraiment to ko zongelo lisusu awa to megana no ko panza lisusu to le nase parce que zo bombela biso makambo na kati wana. Boyebisi biso ka to le nase. Mais na kati wana par ba révélation obimisi awa, be ça makambo ebele na kati. Papa tolobi tolo na se kolela ya ba mama Agar azaki na position moko boye oyo Ismaël ayaki na volonté nzambe te mais Bible lobi Agar na kati ya désert nzamba yoka ikolela Agar Dieu fait grâce à qui veut tolo na se sozo yango papa oza branché batu ba ya na tolo na se baza vivant papa po oyo c'est américain oyo azu empêchement ayaki biloko nyoso na kati ya ko beba balobi na endengo zana ba obimisa obiloko nyoso na kati ayaki tolo na se azo simba bazo simba mais okuti na kati ya mabondeli ya lelo ya tolo na se tonto ba kombo na yo d'abord tonto ba kombo na nani Shalom mon frère, comme nanga la sœur Jolie. Donc, balobi une femme sage bâtit sa maison. Hein. Donc, ce nazo mona sœur Jeanne, ngana ebaki na mokili bête sauvage. Lelo ntango na omone ki akomi brebis de l'Éternel. Il faut enseigner biso quand même. Mais yo pesi biso ka kombo Jolie, mais to moni biso to za biso ba africain ba congolais, ezara non na poste ne pas na biso. Ah, la sœur Jolie Mayala. Sœur Jolie Mayala. Mais comment ils ont quelque chose pour nous? Jolie Mayala, oyo ba musicien baza oyemba izayote. Jolie Mayala o Kofi Ayemba, Jolie Mayala masango wa foire yote. Wana nazo vivre na mokili bazo reconnaître nga ki nazala eza mabete. Mais sigo vraiment Jolie Mayala na kati ya bonzambe. Ozo bisa peuple de Dieu nini? Ils ont empêché nga le côté parce que déjà na vie à moto prière c'est une forte puissance. Donc prière est loko moko à tous ailem sous peut-être na ba problème moko mon que sozo sang sa vie na yo na vie de prière il est kanyoso parce que nzamba za le consolateur hein. Bongo sikoyo ba to bazali koyemba ba kombo na bino ko yebisa bango nini? Message no ko pesa bango. Non, mais non, il y a un seul Dieu. Hein? Donc, il faut qu'on reconnaisse que Oya Kelabiso, tout d'abord, tant qu'on a remercié, avant on a la pause reconnaître que Nzambo ya batelu à Tambusio et épargné, on a toutes sortes de dangers, il faut qu'on remercie. Et puis, Kosenga, grâce à Nzambe Zalanayo, bon, tout ça, balobi, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Ça nous arrive, Pelem Soupola, là, au prier pété. Donc, il faut aussi une intervention en Nzambe qui comme Nitinga. Nangai Naya, ma maman Tolo Nase, première fois, invité Ngai, Narata Kiango parce qu'il fallait une action noire, moi, aux Zonga, ils ont moi d'empêchement. Mais les lopena, na lobaki Nazaru, na posate na zela motoya, aux Zonga, na ye, mais na koutani pena moi, ba problème pour na ya boy, mais ti et sengika qui le les journée, nanga. Bon, ce que pour na tolo na se yo zolo banini tolo na se ozo expliquer biso na tolo na se comment toi tu comprends ça ozo zongo tolo na se peuple de Dieu bazolanda yo partout bazolanda
vraiment tolo na seza mutu nyonso na vie na ye soki azomona ke ya ça ne va pas tozaka na recours sel recours na biso eza nzambe donc so omona pena ya ça ne va pas donc nake oluka nzambe abikeko te nzambe babal te na ye pena koluka Dieu vivant les consolateurs des cœurs brisés, les vainqueurs de Golgotha. Donc, on a nzamba zosala comme ça ba Frankie Kero qui lelo comme pasteur ba ya Richard Kiangata lelo ba bongwana. Donc tout monde ba Jeanne lelo ba komi ba brebis de l'Éternel azara bête sauvage. Tout monde ba pasteur walo nzamba osala bango ya minene. Pourquoi pas biso? Nzamba pambola yo. Na si biso to kosola bien na yo si mama. Moni lele mo bongwani maloba kitoko vraiment toza toujours ko sololana ba mama toza ne son makasi le to kutu lisusu na kati ya ba mama tolo na se ba papa tolo na se mais biso to ye ba papa ba papa akoti likambango donc comment faire partie accord à Christ mobile libala voilà ba koti likambango ah est-ce que mongongo za bien? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Mais quel absolu au monde? Nkolo, yoza nkolo na monite, oyaza lokola yo. Namonite oyako kanina yo namonite oyaza lokola yo namonite oyako kanina yo yango na lobi mokonzi zwa lokumu mokeli alikolo na sende yo mokonzi zwa loku oh mokaboli ya mai pe mabele yesuwe mokonzi zwa loku mayo sala kankolo elekela ka bato oh kumama yanga bita nkolo 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 yoza nkolo vraiment te mongongo wangu ezali na ngokaka mongongo ezali mais mama ozoloba nini pona tolo na se vraiment na pamboli nzambe shalom mabandeko balandi ba mama tolo na se nazokumisaka nzambe pona likanisi oyo oui nzambe apesaka provision pe apesaka vision pe apesaka provision apesaki vision na musale na ye la servante de Dieu Anne Sabaote et biso to ba provision donc de tout cœur l'air na ya ke sika ona pambola nzambe na pambola nzambe parce que la Bible a dit que la femme sage bâtit sa maison et les censés la renverse avec ses propres mains. Donc ce que je peux dire seulement na katia ba matolo na se tozali ba mari. Oui, tozali ba mari, tozali ba Ève té. Parce qu'il y a femme et femme, il y a femme Marie et il y a femme Ève. Ève a affronté la mort, mais Marie a affronté la vie. Donc biso tozui bonne part comme Marie la sœur de Lazare a pris la bonne part. Donc tozawana pona ko sala musana nzambe kat. Yo futo sukanga no boye po soto bandiawa. Déjà okumo bimikoti sabiso biloko mususu donc ba révélation ko bimawa. Mama nzambe apambola yo. Biso vraiment to za ko préparer vraiment émission moko na yo pona to solo la makasi. Vraiment nzambe apambola yo. Ko pesa bato mbote oyo yo sepeli. Na pamboli nzambe nazo pambola bana nzambe nyonso bana mema nyonso tu corps du Christ nyonso nisika obazwami na kombo na Yesu mais à particulier nazo pesa vraiment mbote pe nzamba ke no musika mama anambula na esi tanga oyoka ke kombo na yebi mikata munoko nanga kokamwa na mona ete pa mona ngati na yoki et pas ya grande sœur nanga jolie mayala amebi mama ana tolo na se komiti na Kishasa alobi mama anambula amatisi bana Kishasa ngomba alobi tolo na se papa libumo nzamba modisa kyango ya biso ba époux il faut ezalaka na se que le Seigneur te bénisse mama anambula motemi tondi ne sengo nazozela ba mama États-Unis nazozela ba mama ya Iman nazozela ba mama ya Afrique d'ici nazozela ba mama partout pour na banda ko yande invitation et sunga malamu po mundeko na bino so asalelo ka malamu sengeli
boire qu'il ba flair. Que le Seigneur vous bénisse. Na pesi susu ba mbote nanga na pasteur Willy na Bandal. Na pesi ba mbote nanga pa prophète José Yanda na Bandal na Kinshasa. Na pesi su mbote nanga pa ma fille chérie. Ma fille chérie, ma fille d'amour, je l'aime trop. Tiffany Mokwa. Yaya Baleki. Que le Seigneur te bénisse. Na pesi mbote pa Chipatoka. Que le Seigneur te bénisse. Na pesi mbote pa pasteur Vincent. Pasteur Vincent Sunganga trop pe na ba émission a yambanga pe na ba émission na eton na zakina kisasa nzamba pambolo pe musala nzambe vraiment ki ni musika na pesi mbote na ngai na pasteur Dieto Maluano na pesi sumbote na ngai na pasteur Timothée Mutombo na Orléans na pesi mbote na ngai pa frère Clovis Makola wa kosunga biso asungi biso na panda ta o to zakati nisika o na adoration louange nzamba pambola yo na pesi mbote lisusu na papa na ngai esika na uta na source esika papa Kalamba ya yaki kozwa ngai papa Yohani Jean Tanfum na pesi mbote lisusu na pasteur Daniel na pesi mbote na prophète Patrick Tony na Kinshasa na pesi mbote na pasteur Evodi Fula Pambu yende mutazo sala ke ba fiche ya tolo na somo na ngata na Facebook na ngolo nzambe azo sunga azo sengata 1 euro te nzamba pambolo mama musale ke liboso na pesi mbote na ngai na mama Isabelle Ngoy yo oza awa je l'aime beaucoup par l'amour de Dieu na pesi mbote na ngai na apôtre Alberto Okoko. Que le Seigneur te bénisse, papa, là où Ozali na tango oyo. Na pesi mbote na apôtre Madou, apôtre Abraham Madou. Na ebi ke na tango aux États-Unis, au komela ki ba mama to na si avokende, aux anabiso à cœur. Kolo apambola yo apesa pe makasi na musali sika yo ke kusala na pesi mbote na pasteur Niki que le Seigneur vous bénisse na pesi mbote na maman chérie mama Rema Sabaote na maman Esther na maman Rab na saluer bandekolo so baza ma sœur chérie mama Jolie Mayala na pesi mbote na ma fille chérie o penazo sepelisa motema papa Nadege Kitoko na pesi mbote na igeti toto mote na mama wazoko sunga penda ke oyema tolo na someli penda ta maya pio o melima ya pio pokitisi motema mama Gladys o kende liboso nzamba lola simba libota na yo nzamba lola simba famille na yo bandeko nyonso tu mama Chantal mama combattante ya zo kota partout esika balobi bakota te ya mama tona c'est na voiture na ya tena disposition ya évangile nzambe azo salela nzambe na voiture na ye na onyo so azanango na pesi mbote na mama Nicole mama Tevi mama na Calvi na pesi mbote mingi na frère Hugo que le Seigneur te bénisse maman Aline Tolungi na bosanité maman Vicky maman Toto Kalamba iba belle sœur na mbote mingi na maman Chantal Maveka ye penda za combattante il est véritable penda maman Tolo na se azokota ici ko ba kota te pote atala ka évangile ekende na kombo na Yesu atie même voiture na disposition atoza wapi soko bengi avant to komi kombo na yo maman Chantal azo déplacer pote lo letonda yebsanga mutabongo Yesu otiki ndimite frère Mulolo Ntimba que le Seigneur te bénisse frère Cyprien Poudi que le Seigneur te bénisse mon fils Wilson que le Seigneur te bénisse ba pepe nyonso tu ya mema nzamba pambola bino kolata na ngaso mota omona ngala lata ka bien wana c'est ma belle sœur yemta sala ka na lata papa JB mon grand frère propre na pesio mbote na kombo na Yesu na mwasi na ye mama Sylvie confession que le Seigneur vous bénisse. Ma grande sœur nanga Aimé Mayala grande sœur nanga Feli Mayala sika bozali to na sangoyo bo monana te yaya bo monana te que le Seigneur vous bénisse. Adri Bonjour les amis du Royaume Céleste, ici votre humble serviteur Jules Sumbula pour vous présenter l'émission La Lumière de la Parole sur www.kleboa.com. Toi serviteur ou servante de Dieu, nous avons besoin de vous pour exprimer et éclaircir les enfants de Dieu la parole vivante sur www.kleboa.com. Merci.